Bienvenue sur votre émission Faits sociaux. Abi, Faits sociaux, ni makamtozo linga. Faits sociaux, les adorateurs, présentateurs Azamoko, c'est Georges Chimba, autrement dit Miss Girl, artiste. Dans le plateau nanga, na celui qu'on appelle Dijo Ngwala. Na bengi poto solo la makambotali parcours na ye, makambotali art na biso, makambotali musala nzambe teke na adorateur, etake na artiste. Boa tarde, bonjour, bon dia. Oui, boa tarde, bonjour, bon dia. Boni. En tout cas, Kimia, par la grâce de Dieu. Dijo Ngwala. Oui, oui. Ah, oui, c'est ça l'école, hein? Oui, ça fait longtemps, parce que on va déplacer mes belé. Tout le monde en a témoin. Tout ça déjà. Boni Moussala Tata. Oui, Moussala Nkolo, le Weza Yaye Moko, Babi Yaye fallait rater. Voilà. Donc, tout ce qui est dans le il jamais, il fallait donc tout ça dans le en tout cas, ce qui est du tout. Qu'est-ce que Dijo Ngwala Alinga expliqué biso na race oyo, na look oyo, na style oyo, mais vous êtes un adorateur de Jésus. Style de Tini. Ah, ya Cheveko, papa. Toi qui n'es pas dit, yo mon ami, c'est gospel, ni na boy. Parce que tu juges d'abord en apparence. Okay. On entend parler na bité yo pour Makambouana. Que quand quelqu'un a dit ba lox, les longs commis peut-être moins valorisé. Ba lox parce que lingama ko kanga basu ki mona mobali et bando traita batu ya bongo, c'est comme si ba voyait. Naina lobelo moko webisinga ko lobi on no monate. Vous savez, papa Matope a sali combien des ans dans lox? Papa Matope a sali combien des ans dans lox? C'est Kazaki Azaki voyou. Oui, banzembu ya cool Matope et loko ne sala na mokile sana na monde po bato ba bika lelo bazwa grâce en kana banzembu na ye. Est-ce Kazaki mopakano? Tam sunga na habité. Mais quand on explique ngai. Vous savez, en Europe, pasteur à cause na boucle d'oreille. Ngana mona. Oui. Et puis en pesant na pasteur bazana ba lox, ba kanga ngo zo kitaba tina mu Congo. Ah bon? Oui, son habinateur n'entend pas comprendre ba mais aux akata oyeba. So que église na ye chez you. Et puis so kitelo nzondo. Ya solo hein. Ce qu'ils a style muto alingi. Ils ont quoi lelo na lobaki na rolata na liputa na ratira mbali liputa. Monde na ratira lelo voilà. Pour yo ibinga mingi na chemise. Voilà. Lelo na bina rolata bubu na ngai liputa do style na lingina za nango lelo ya mwana ezapi lokola style oyo na lingina za nango mikolo parce que j'ai des prières na ba prière na nga na sala ah oui na za ba prière na sala esenga na tika yango na nuboye to lo ba muke po na parcours na yo o bandi musique wapi bon parcours na nga na bandi musique na bandi na chorale. La chorale. Église de la Résurrection. Okay. Et pas ya papa nangai, papa spirituel nangai David Lubaki ba Vudinti na voilà. Congo na kin na commune ya Kisensu. Parce que moi naza penza mon Kisensu né grandi. Donc Banga Moyo. Banga Moyo c'est mon commune OK. Donc il a bandi. Pas sur Banga Moyo, je vous aime vraiment beaucoup donc na mon pe Banga Moyo. Moi côté il y a président Vezefi Banga Moyo. Tout ça kawana président Kobe Banga Moyo. Donc merci donc ba konza Banga Moyo bangwana ba ba simbi Banga Moyo à part parce que to lobi mutasimba ka mukilobe mutasezaka nzambe mais bango bazape na makamna bango ba simbi donc za ba Nerombongo honorable Nerombongo ba artiste Kazola. Okay. Donc c'est ça donc na bandi carrière na musique na église la résurrection. Oui. Na banda ki nazaki kuyemba ka na chorale. OK. Wana âge ya 10 ans. OK. Nazo yemba na chorale. Na yemba na chorale ya école de dimanche, ekodim. Nazaki na chorale kuna chorale na yaki mix pour toi qui ya kosangana. De temps en temps nazo dans na ko yemba na ko tunanda ko nga monko. Mama na biso lokwa za chrétien parce que nga na botem na famille chrétien. OK. Ah bidon, yo faut kota chorale ne kodim. OK. Ndé na yako kuma kokota na koti chorale na lokwa bando répéter na sima ndako na biso kaka. Na ki répétition nazo yemba. Mutabande ko so répétition quoi tout talanga mutu ay mono ya yesi koyo. Mais soka pesika nzembu boy na kanyango. Soka sali boy na mati. Soka biteno na teteno. Do nazale pena ko yemba. Si yako tomber mukomusu to yembi non pasteur à côté la biso na école de dimanche. Voilà.
ayoki nde tozoyemba bino bofo boclasse dimanche moko boyemba na église ya mikolo nde toloba nde tonda oloba boyemba na kilisa ya mikolo nde tan tokenda oyemba na kilisa ya mikolo makambo nasala na kilisa ya mikolo esenga groupe responsable ya groupe adoration on a auto loba akomaki député l'honorable Arthur Tekazola yende ayaki kozwanga parce que yazalaki chef de répétition na la résurrection. Oui, nde aya kozwanga comprendre que non mona oyo phase à l'adorateur la longole non mamba choral aya nan boye nde abandaki ko aseni ngai voilà nde akokolisa ngai subulo anado basala kaboye babimaka boye basala kaboye nde nayaki kozwa aller ya koyemba sikoyo donc na longo makamba choral na komisiko koyemba na gamme donc soki na tina lobi do soki na lobi boye nde nayaki ko évoluer. Donc c'est ça. Donc ils ont une année nini, faisant au moins idée. Là si je ne trompe pas parce que tant on a 2000 on a maman na sali racheté parce que maman on est à 2000 ans. Oui. Cause à 2000 ans 2000 ans. Est-ce qu'on a combien de temps de ça en Angola? En Angola parce que bon en Angola na vraiment umeli mwandambo. Parce que na ya Angola na 2003. Na ya Angola parce que nazaki na Kabinda. Ah oui, na 2003 na ndro ya karaba congé pas maman parce que maman longwe kin na 2000 ans. OK. Oui, zalaki après 3 ans na kokuta na sona maman. OK. Mais na koma ki ya congé muke une semaine 2 semaines fona ya Kabinda parce que maman abotinganga moko azaki na mo posa ya mwa na ye. Voilà. OK. Donc ezaki sona jui wa congé 2 mois na yi. Sona jui mois congé 2 mois tango na ici sa classe na 2009 ndene ya libela. Na ye Kabinda. OK. Wana libela. OK. En 2009, ndene kolongwa Kabinda 2009 na eko ya Luanda na 2015. Tisiko na Angola. Déjà combien de temps na calcul na wana déjà presque déjà 13 ans. 13 ans en Angola. Oui. Na 13 ans en Angola, il y a aussi des musiciens chrétiens au baimba awa gospel mais au fréquentant bangote et au yemba na bangote en collaboration en fait comme d'autres adorateurs. Est-ce que ça a une bonne relation avec les collègues non soit musiciens? Oui, bah to yebani hein. Bah to yebani. Na 13 ans. Vous avez premier album au Bimsa? Oui. Vous avez premier album. Pourquoi après 13 ans? Manque à écriture, inspiration. Non, vous savez, album mutako banda musique kala. Mais crash ou soit nzela moko boye pesa makite. Papa nasi yo yebi makambo ndenge zalaka. Ko sala album ezali panangu bate. OK. Yo yebi na mitso nzembo moko za combien. OK. Oyebi ba sacrifice nini esalamaka. Le loko nyonso ba prépara kango. Titre album eza nini? Donc album kalate jobima titre album nangeza Yamba Loyembo. Yamba Loyembo. Yoka ba prière Yamba Loyembo. Oko yamba ba prière oko yoka pe Loyembo nanga. Pesa comment ozwaka maloba ya kala au changer à moins instrumental mukie. Tenga changer instrumental te. Et puis son papa Matu Samuel pa yemba yo kalo sambo yo isko Yamba Loyembo. Tenga na lobi eza lobi yo? Ngana lobi yoka. Eza malobe ko za ndenge moko. Mais rythme za ndenge moko te. Nga beti rythme mutute. Na beti rythme mutute. Eza combien de titres hein? Eza na 7 titres. Eza 7 titres. Oui. Ba titre na nyonso yembi ngona langi ni. Na yembi presque lingala portugais moko. Pour na ni okanisela pe bisote pour na ba mangolais. Oui, mon en portugais. Non, vous savez parce que mutu oyo a meki pour soutenir ngai. Voilà. Nde al poazaka te azalibanda. OK. Alimpata exigé. Oui, alimpata. Avant d'aller en Angola, mais il y a un peu de français, portugais sont en côté, ça la penza, mingiti. Monoko zo chaba te bele baza bezo bayoka siko talana ye o ngana yebi me batusu ba yebi. Oui. Donc même tu peux nous aider na banzembo oyo yemi na banzembo no wana. Au sera biso ta mo acapella moko boy. Avant tout d'aller peut-être dans la question où nous avons besoin de quota. OK. Oui. Et si nous avons besoin ça. Donc il y en a qui n'ont pas de show. Voilà. Donc ça tout le monde quand habite là, habite là tolo. Mwana na nzambe longo nanga na bangate. Mwana na nzambe longo nanga na bangate. Na betela ye tolonga na zalile kina ye. Na betela ye tolonga na zalile kina ye. Alonga kisa tana mongunya. Na Golgotha ya Yesu atanga ina zangilelo yo na bangate
ata ngai nazangi libala na banga te, ata ngai nazangi mosala na banga te, yaya Yesu ajali mwana Nzambe ajali akotelema moto ya suka akokata likambo na nga. Donc wana eza bachan oza na kati kuna, donc banzembo mo ezoya donc ya kosakana te. Kolo yo mobali ya solo, kolo yo mobali ya libala wo, okufelanga lekulusu yo sombanga la makila na yo, nandimi lelo yo nga mwana Nzambe ye, tina nini na banga wo, tina nini ngai nalenga baninga na ngai, kolo Yesu we ajali na bomo, mbotikanga na yemba wo, mbotikanga ina yemba baninga na ngai, kolo Yesu we ajali mobali ya solo, kolo yo mobali ya libala wo. Deza banzembo zoya koyoka koyemba koyoka koyemba monga na concentre tu zoyemba parce que ça na idole mon boye o ya peso pe sentiment musique o banda yoka trop tolinga koyoka e mwa mingi. Oui basé hein bakoza misato hein nani idole na muto na lingana mingi makashi do ona lingana ba na sona yimba bona omna so sona yimba nzembo na ye voilà na mikota kapenza HP Papa Rimula papa Papa Henri papa oui Papa Michel Bakenda et Mike Flor. Papa Mike Flor en tout cas surtout Mike Flor na mina interpréter mingi banzembo na. Ah bon? Oui. Parce que Muto a sala kotika suki boende azani idole no. Ozongi sisu. Mobaka za papa, aza mon père. Ah? Mobaka ton père. Te na le baza papa te parce que tam supena na zwangulo sola na yeti. OK. Na bia za papa parce que bangunde baza ba Fox. OK. Ya musique na mboka na biso. To sala ba jeté. Na koya na yembi na gangi mais to yebaka Sox. Quand tu te dis état qu'artiste vendre que non na grâce au ngana zanango eza que soit comparaison te ni polémique avec toute sincérité parce que to yebani to boyebani oui nani obi que non soki moi featuring to sofu ko yemba na pour se sentir à l'aise au monde que non faut yemba tangela ngata misato featuring la musique na biso mtaliboso Angola. J'aime mon frère Benny Luketo, hein? Benny Luketo d'abo zakana. Parce que tout le monde featuring. On le dit mistato. D'accord, nasungo toketo les. Nazokende. Benny Luketo son abeti featuring et Kosima et puis mon frère aussi au Totanga Combo Nelito. Frère Nelito. Voilà peu otangi ka ponga na tangi pour buzarane ba côté moko. On a raya te sérieux budenga so. T'es ça pour rando makambo ezarate yona lozolo ba te ngana okima rando na mutute na mondo yo mutaleki muninga zalaka te. OK biso tutu zoyembela ka tata OK toyembela kolo na otanga nde bato so na beti bana beti bango featuring l'Angola ko teka ngope voilà c'est longai donc ça mon frère Benny Luketo et ça frère Nelito Lembi qui encore ça la niva qui mutama be frère Mazo Luka nana kota ngai. Ou bien, OK. Les frères Kombekimi. Frère Guillet Fataï. Oui. Et surtout betine featuring en tout cas. Ne croyez pas à chaud. Ngapé na zaka moi chaud. En tout cas Simba. Ya solo. Oui. Na banzembo ba musicien et artiste gospel. Na niveau ya kin na au moins batembre ya papa Moïse Matuta ya solo oui na ndinga ba nuance parce que yepi kindarandit probablement oui banze monipe musu moi mi balé misatu na emba kana ngwa kami balé misatu moi banze moni be na yebi nanga na yo kaka nanga mais on nakanga on interprète moi trop quoi nze monini ya yo ko interpréter Zembuna ye mingi surtout album no asika to beta rétroviseur. OK.
moto lokola nga nazwa mikro na yemba lelo yo eza ninye eza ngolu ye uti na nzambe moto lokola nga nazwa mikro na te ya lelo yo eza ninye eza ngolu ye uti na nzambe moto lokola nga nalongwa paye nakoma mwana nzambe boye eza ninye eza ngolu ye uti na nzambe bolama boye tokobosana te yesu na wangana na ngate bolamu na ye mpo na ngai yesu abosanisanga banzela makolo we yeye nzambe oyo na wangana na ngate ye c'est ça. Ah oui, nzambe na ye wangana na tele motema pe na yo na interpreta ngo ndambo na tele yo motema nazwa eloko do banzambe na misa tu na ozaki no so bati wana na obeta na oyemba en tout cas ngana linga ko vous flatter bato te pour flatterie à péché ça fait na grâce. Ah merci. Et sauf que c'est no ba rimer c'est no ba information parce que nga musa na nga yango. Oui. Frère Dijo à travailler à Hermon Boy na studio ya DJ Dominique, ingénieur. Je profite aussi de saluer. Oui, ingénieur Dominique. Vous avez musicien chrétien ou idaraba musicien nyonso ezala ya mokili ba obala na studio wana. Tu travailles avec tout le monde. Est-ce que na yomoko à part non mamba talent na image bat ba yebelo nango. Et généralement il y a des artistes nyons en fait. Eza ya mokili. Eza ce s'agit au tchela bango kero tchela bango kero. Ce s'agit au créer bango tempo. Mais yo za musicien chrétien. Poni na studio ba yamba biso nyonso na ba musicien pour faire la musicien chrétien ba yamba biso na studio. Kasi potoka ba kabula pe studio. Que micro na musicien pour faire mtayembilo musicien chrétien na ko yembela ngote. Merci na message na yo na auto ya mango siko héritier vraiment en direct des Congolaises. Merci à mon vieux Michel Ouechi. Merci na recevoir ba testo na bino, il y a aussi Soraya Mogondo, il y a aussi celui qu'on appelle Elkam, il y a aussi le baron Trésor Baseke qui nous suit en direct des Congolaises, il y a aussi Jérès Bosombo et 600 les Matadiens bato bazaka direct ceux qui monsieur Salamaboué bazaka mo direct bolanda ndenge ndeni mambozo kende pe botina déjà ba message na bango. Merci na zo ba message na bino. Et ça, on a une question. Hier, à les États-Unis, comme on a Geta Makaya, Abisinga Tunelanga, frère Dijo. C'est comme si, à part nos mambouya, on a un studio, on a autour de défendre en haut à Saint-Loyo. C'est comme si, qu'on a la sous théâtre, état qu'artiste, on multiplie art. C'est comme si ça la théâtre pour nous faciliter au côté de la boîte na bar. Oza tout le temps na bar na boîte qui est une église. Mais yomo lobi oza ba concentration. Oui, na répondre dans naza pena, dans sur le bar naza artiste et comédien aussi. Voilà. Kokota na bar et ko lianga itan ya manzambe te. Mais vous déconcentrez et na kota na bar te pona que ça l'ambiance na kota na bar sona na tournage oui bato baza ingénieur Steve na kota na bar sona na tournage et c'est qui tout tourner là parce que naza artiste donc rôle où il singa na sala comme exemple mutumo ayi alinga kabilanga mbongo atalanga mingi trop na ndeko nani Geta Makaya ndeko Geta Makaya place azali tamso aluka pa atindelanga moloko place azali ayesi ko Luanda alubina ngai dijo kutanga na junior aye pesanga lokoti parce que yebisanga na okota junior te na okota junior te mes frères disent aussi parce que capé sa position na pesa position ndenge nini na lobi bien na okota junior te parce que neke bati ba yelinga imbongo alobi na ngana kuta yekuna na za na droit ya okota na zumbongo sono mena sikre na bimi est-ce que soki na koti bar na sali lisum na ke ko bina mabina mabe na ke okuta est-ce que par rapport à la discipline on a la scope chrétien tant qu'un adorateur yomo ko yebsa ndeko wana te que en tout cas papa na pina ba place bon on a kota papa mbongo polongwa na posha mutu e koma na poshi na yo eza black te
boso ya lobi nanga ke nonde naza be ça va loko sali bongo loko ko ya bar ko ya place na zate ça va zelanga yi samedi nde na kozala ta ale samedi na sotuke boye papa nani azongi na ye mon frère et pourtant musu moi sans yaki ka pona kota na jino na zimbongo na bimi na kelanga ba nzembu na nganya ça et salami pa ingénieur Dominique voilà donc on a un ingénieur on a travaillé mingi na zarana mingi nzambe nanga mingi na wasamba nzambe nanga yi abomba ye na maladi azana ngo na yebike akobika na kombo na Yesu Kristo. Oui, à sa penza maladie, azobela, ngala yebi akubika na kombo na parce que azana likamba mutute, aza ingénieur mon replay, asungaka biso oyo. Musale ko za tombe 50 000 kwanza mais son biso ingénieur na za 30 000 au salaire. Voilà. Au salaire yango musale ko za la ya 50 000 ingénieur na za 70 000 sanga 10 jours, pesanga na mbongo wana. Voilà. Comme ça oyo tikali okopesanga après en tout cas nzamba masakidi ya papa nanga masakidi amona ye. Mais tout na autre tout na ngobo ezara vrai ou faux parce que frère dit genre sunga biso asuna bato bota biso na ba réponse ya ba question ou pas tout qui a ma lumière de limbaza en question na e le procureur Malik Bala Diouf na baza en question na e Jibaz qui lo mboka Jordan Bata atinde pe question na e frère Dijongwal, vrai ou faux que bino ba musicien gospel n'Angola la majorité bon mot travail na Kiss oui vrai on reconnaître na c'est pas na sincérité wana vrai ou faux frère Dijo que bino artiste ba musicien gospel la majorité un bino mais sous ba comment peut ba PD chercher faux c'est vrai c'est faux faux oui frère Dijo voilà est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'amour entre vous les musiciens chrétiens jalousie za makas malgré vos servir Nzambe. Oui. Est-ce vrai? Vrai. Frère Dijo, vrai ou faux que malgré vos servir Nzambe, vous les musiciens chrétiens ya Angola, la majorité na bino, bobi mana basi batamabala? Faux. Frère Dijo, vrai ou faux que même vous servez l'Éternel étant que les adorateurs à part l'engagement au bozana na mboka o na ba o babala na o babala te c'est difficile pour vous bondima engagement na bino na télévision vrai ou faux que bondima te à tous engagement tous na moto bondima te que boza engagement te la réponse parce que ça réponse est vrai ou faux non non comment je peux dire oui mutura mutayebi amiyebi donc mutura mutamiyebi soka loba vrai ou bien akosa tout ça qui ne sengo yamba yo na plateau na biso chaîne o comme nango Mosakoli Shako TV na lingi siko etake moyembi osa mo improvisation moko au nom ya chaîne o ko na ko moni Michel Shako TV Mosakoli Shako TV tika nzambe ya pambula yo nzambe ya bakisela yo mikolo nzamba lola fongola yo motu tika makaniso zanango pona chaîne oyo a Mosakoli ekende liboso yesu oyo jamais mwana ya papa senga lipa papa zwa libanga pesa ye oyo Mosakoli asenga ngana zana kundima ekoko kiselama nangulu ya nzambe tata yesu oyo Mosakoli Shako zamba lingi yo mingi
Papa, Oumela libela, yeah. Dis-moi là, tout ça qui est belé à Rolanda, émission Aviso Social, nous sommes arrivés à la fin, vraiment, c'était vraiment une grande bénédiction pour nous. Vous avez vu les bandeta, comme on a frère, on a dit qu'il y a aussi des personnes au Basouté Nakayo, il y a aussi la famille, il y a aussi Bande Konayo, Baza par-ci par-là, il y a aussi bah, producteur nous autour de bas, bateau balingara frère. Dijo, est-ce que sur cause en moi espace il y a un kabango ba dédicace. Ah oui. Le Toronto de Liban na biso Oui, merci. Pour le moment, je salue mon pasteur. Ouais, pasteur Masaki Di Sébastien. OK. Oyo lelo azo kambanga na Luanda. Okay. Da papa moko na lingake mingi, je salue aussi mon pasteur na Congo, pasteur Lubaki Bavu Idinti. Na pesi susu mon producteur Alain Pata. Cela veut dire pata, cela veut dire mbongo. Zambalola abombayo abatelayo makanchoza na ngoya bien pour nanga esimba. Na bosanité, je salue aussi ma mère maman Antoinette Nzenzi na Kabinda. Na bosanité na saluer ba nangai Astrélie, ça arrive Allegria, Bambote Belé et Place Bozali. Je salue aussi ma proposante on a le basiko Fatouma Bibi. Ndongala, en tout cas, Bambote Belé, Place Ozali, na bosanité, bato ba soutenir staff Ferlandé aussi, au bazo soutenir na moi Mike na bango, na banzala studio staff Ferlandé, mon président Galva. Kalaboka, Bambote Belé Place Boza, Prince d'Angola, en tout cas, famille Mombimba, Yangai, famille Ntoya, famille Nzenzi, Bambote Belé Place Boza, et puis Bana Siloé, l'église Siloé, na Pesibino Bambote Belé, na bosanité mon posté Job Siloé. Donc, Nzambe Alola abatelo parce que Ola la raté pour nous prier. Pour notre projet nanga Nzamba Israël a bomba yo mon posté Israël na Kabinda Bambote Belé Nzamba Lola a abatela bino. Nzambalola Batela Bino, Nzambalola Abatela, l'intouchable Edo Muzamba, Nzambalola Batela Fawa, Falon Wanza, la fondation Fawa, Nzambalola Batela, les boss des boss, Adolphe Mouteba Tchela Mouina. Nzamba Batela, le docteur Marcelo, le savant noir. Nzamba Batela, double poche, Kadimon, Nzambe Abatela, celui qu'on appelle Kamesa de nous, na bien la lumière de nous parce que donc comme on a mususu on a zang ça on a de comprendre nga na bosani pété pas tout qui a ma lumière de Lemba Nzamba Batela, celui qu'on appelle Yannick Vangu et Christian Vangu, la famille Vangu, et sans oublier à mon père biologique papa James Bolivar Adungu, mon abota artiste. Monsieur le professeur, et à ma maman aussi, maman Antoinette Kalama, Tonda, sans oublier Richard Chimba, fils à papa, en direct, il y a France, et pourquoi pas aussi dépenser à Charlie Luboya, grand prêtre, Bibish Mavinga, Marie Lando Blessing, en direct du Canada, et pourquoi pas aussi dépenser à Jordan Mbata, Kilo ya Mboka, Jordan Mbata. Il y a Michel Ouechi, héritier, voix ma visage congolaise, il y a aussi celui qu'on appelle Patou, Koudibouanga, il y a Pams Koudibouanga, Djoubek, Pams Koudibouanga, Gilles Bavon, Balangidi la l'apparence Trump, et pourquoi pas à Serge Kalala, Serge Mbouyi, Serge Kalala, Djoubek, Babi Kalamine, toujours à côté, il y a Djoubek, merci pour l'invitation, et aussi là je vois côté il y a Zambie, Robi, Mouto Babengaka, Okito. Papa Okito, Alfred, Shimba, la famille Shimba, toute la famille Shimba, la famille Yeta, je vous aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. La servante Pamela Ipenge, la servante Pamela Ipenge, je vous aime vraiment, vraiment trop. La tantine de mes enfants, Pamela Ipenge, il y a Elisabeth Timba Koloua, Oualanda Kibiso, en tout cas, vous êtes belé. La fidélité, vous pouvez sanga, na bolingo, vous avez pas na biso, na bosani pété, Yaroloba. Tous ka BC, Ndemolatisi, na maman nene BC. Il y a aussi les boss des boss, Papi, Toussamba, dollar, papier, mouchoir. Hein, Balobi, Pochi Joba, Lobo Komulaï, c'est lui qu'on appelle Alex Fumusi, hymne national, Bandela. L'ingénieur Mafuta, et pourquoi pas aussi dépenser à Zidane Flash, en direct de Kikolo Zidane Flash. Il y a aussi Tosha Flash, prestation de services, Tosha Flash. Il y a le directeur Dieu Baseke, Patrick Mpeti, monsieur le docteur, et Patrick Polo, Skito Leader, sponsor Mireille
Polo Yarobi Visor Aigle tokangi wana pona koloba boye mbala sima tokutani émission na bino faits sociaux tato salibo otikelo plateau papa Dijon qui na biso ndo kenda na biso wana po koloza lokumu. Merci ingénieur Steve Vita e utinga mozinda motema ebiminga kino monoko nalingi na ganga kasi nakoki te motema nanga yesi etondi na bolamu na Nzambe na libota tope na sante nanga ya pona bolamu oyo osalie pona bolamu oyo osalie mbaka mwenga balobi na banda wapyo mamituni eza pona ninyo bayebi te témoignage ya motema o makambo elekinga meke molimo yata moto mosusu ayeba te o motema nanga eza témoin ya bolamu oyo osalie témoin ya bolamu oyo osalie na etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emata pinzoli na miso eza kotanga ye na mituni yo pona ninyo nazwi retrovisere natali kala bolamu nyonso Nzambe asala nayembi yo bolamu oyo monie